Shalom, shalom, soldats de l'Éternel. Shalom, les soldats du grand roi. Bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit, le vainqueur du jour et le vainqueur de nuit. Nous sommes là dans notre séance de prière extra. Nous allons monter dans la prière tous ensemble. 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 Soldats de l'Éternel, préparez-vous. Soldats de grâce, préparez-vous. L'armée des envahisseurs, préparez-vous. Ça, ce n'est pas les heures de ta maison me dévorent, mais c'est maintenant la main du soir. Un programme de la prière. L'armée du soir, quiconque demande reçoit. La prière des princes. Vous êtes invités tous à prier. Nous pouvons prêcher, nous pouvons tout faire. Possiamo fare tutto su tutto. Però la Bibbia dice ogni cosa ha suo tempo. C'è tempo di piangere, c'è tempo anche di gioire. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose sur la terre. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps aussi de se réjouir. La pluie peut tomber, mais ça va toujours terminer. Ça pourra toujours terminer un jour. Même dans le temps de Noé, la pluie tombait, mais c'est arrivé à un moment, la pluie cessait de tomber. Ce soir encore, je dis à quelqu'un, ce soir encore, le Saint-Esprit promet à quelqu'un que la pluie de Dieu va tomber sur lui. La pluie de Dieu va tomber sur lui dans ce moment de la prière. Un moment important, un moment délicat, un moment très excellent qui va nous conduire tous devant le trône de Dieu. Hommes et femmes et enfants, vieillards, nous tous, nous allons monter à la montagne de Dieu. Nous tous, nous allons maintenant monter à la montagne de Dieu. Nous allons monter à la montagne de Dieu. Nous allons monter à la montagne de Dieu. J'invite aux amis, j'invite aux frères, j'invite à mes sœurs de comprendre que c'est un moment très particulier dont l'Éternel a besoin de nous. Un moment de grâce, un moment de grâce, un moment de grâce. Nous allons monter nous tous ensemble, nous allons monter nous tous ensemble. Personne ne va rester. Dieu a besoin de nous maintenant, l'Éternel a besoin de nous maintenant. L'Éternel nous a convoqués tous ensemble dans une réunion de prière. L'Éternel nous a convoqués nous tous à la montagne. Nous tous nous sommes appelés à monter à la montagne. Le Dieu de grâce, le Dieu de paix nous a convoqués sur la montagne. C'est le temps de prier l'Éternel, le lieu où réside sa puissance est déjà, la porte est déjà ouverte. Le lieu où réside sa gloire, la porte elle est déjà ouverte. Le lieu où réside son onction, sa porte elle est déjà ouverte. La porte du miracle ou de miracle est déjà ouverte. La porte de la gloire, la porte du succès est déjà ouverte. Au moment où je vous parle, les chérubins protecteurs, les anges des cieux et leur armée, ils sont tous convoqués à cette réunion de venir assister. Au moment où je vous parle, il me semble que sur ta vie, il y a quelque chose qui va se faire maintenant. Au moment où je te parle, là où vous êtes assis, si vous êtes sur un lit, sur un canapé, sur un divan, dans la chambre ou dans votre salon, au moment où je vous parle, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, vient d'établir sa puissance partout. Tu n'es plus celui qui était avant. Il y a quelque chose qui vient de changer sur toi. Il y a quelque chose qui vient de changer sur toi.
Dieu vient de motiver, vient de proclamer quelque chose de nouvel. Il y a quelque chose d'extraordinaire maintenant. Je dis, c'est une séance de prière. Nous allons nous tous monter tout doucement dans la prière. On va monter. Croyez-moi, le Saint-Esprit va nous faire monter dans la prière. Il y aura une chaudière extraordinaire. La grâce de Dieu va monter. Il y a une onction révolutionnaire qui sera maintenant déposée sur vous. Une onction glorieuse qui sera déposée sur vous. Une onction spectaculaire qui sera déposée sur vous. La personne qui est à côté de vous, elle ne va plus se souvenir de vous. Il ne va plus se souvenir de vous. Parce que le Saint-Esprit va te remplir avec une force pour pouvoir prier le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes en direct dans le temps de la prière, la main du soir. Si vous avez soif de prier, si vous avez la volonté de prier, ça c'est un moment favorable pour vous. Si vous désirez une prière ardente, si vous croyez réellement que la prière peut modifier certains statuts de votre vie, connectez-vous maintenant sur la télévision Royal Goodness Channel. Et nous sommes là dans notre télévision et nous allons entrer dans la prière du soir, la main du soir. Pendant la journée, tu croyais que tout était bouleversé. Tu avais vu ton échec pendant le jour. Tu as vu les démons te menacer pendant le jour. Tu as dit à quelqu'un que je suis perdu pendant le jour. Tu dis, tu ne sais même pas comment vous allez dormir. Il y a un certain désespoir total dans votre vie. Parce que votre avant-midi avait des problèmes. Votre après-midi aussi avait tellement de problèmes. Mais nous sommes arrivés au soir. Nous sommes arrivés à l'heure du miracle. Là où le Seigneur va tout modifier. Je sais que vous venez de traverser une journée terrible. Parfois vous étiez humilié. Parfois vous étiez haï. Parfois tu as raté des rendez-vous. Vous avez reçu de mauvaises réponses. Tu as eu des problèmes dans ta maison, sur ton mari, sur tes enfants. Tu as eu des problèmes avec ton patron. C'était une journée très lourde. Trop pesante pour vous. Mais voilà maintenant, le Seigneur va pouvoir te soulager ce soir, cette nuit. Le Seigneur va faire circuler sa main sur vous. Tu ne seras pas la même personne de ce matin. Tu ne seras pas la même personne de cet après-midi. Tu ne seras pas la même personne d'hier. Tu seras une autre personne. Vous allez dormir avec un autre corps. Et vous allez vous réveiller avec un autre corps. Tu ne seras pas la personne que les gens ont connue aujourd'hui matin. Naebisi ndeko moko okozala te ba o bamonaki na tongo lelo. Naebisi ndeko moko désespoir oyo yo zwamaki nango lelo. Makambo ebele olinga kosala lelo esalami te. Opesi nzambe bafoti ya ebele. Opesi pe bato bafoti ebele. Mais naebisa ndeko moko tina moko ezali ke nzambe akangi na poko lelo bondela. Otamboli na moi butu. Oluki muta sunga yo. Ofuta ta facture à courant. Obakisa ta mbongo carburant. Okenda ta musala. Esimbite. Découragé totalement. Ozi ba coup de fil parfois na mboka. Parfois balobi na yo makamso epesi yo pasi. Ba pesi yo sango ya pasi. Ba pesi yo sango ya pasi. Ekoki kozalaka na libota na yo te. Mais aussi to ba pepa na ba camarade na yo. To pa bandeko na yo kati na Yesu. Ozala matanga na kata famille. Okufeli papa mama ndeko. Okufeli moko na kata famille moko na kata belle famille. Okufeli voisin na Kinshasa. Oza déçu, oza abattu. Maele na yo esili. Ozo kokali susu te. Eza na situation moko elingi yo na nzoto. Depuis situation ebanda réponse ezalaka te. Obanda kobelela butu motongo tipokwa. Ba pasteur boni okutani na bango. Banganga nzambe boni osomoni. Baumbu na nzambe boni oso consulter. Ba bureau boni oso ekei. Ba église boni oso changer. Ba consultation prophétique boni oso osali. Ba téléphone boni, ba email boni otindi. Ba groupe nini yoko tite na Facebook. Obeti ba porte nini te nani yo lobeli kamuna yote.
Mais je te dis ce soir, nous sommes dans notre prière qui a débuté aujourd'hui. Et ça, c'est la deuxième séance. Et qui sera intitulée tout simplement la prière des princes. Ma bonne délie à ma prince. Quand un prince va prier, il ne va pas prier comme une autre personne. Un prince va prier avec des langages royaux, avec une langue royale, avec un aspect royal. C'est pour cela que nous devons comprendre que même la prière, il y a un prince. Na buta lelo memani na ba prière ba prince. Buta lelo yo memani bongo na prière ba prince. Nyoso yo kolobeza royal. Nyoso yo kosengeza royal. Nyoso kobeleleza royal. Nyoso kolobeza royal. Prière ba prince ta ba princesse. O tozokuta na roi. Tozokota na ba droit na biso, ba droit royal. Tozokota na ba droit na biso, ba droit céleste. Tozosenga lo côté et pas na mutu. Mais tozokendo kokota na ba droit. Na lobi o revendiquer te et pas na nzambe ba revendiquer kate mais ba kota kana ba droit okoka ko revendiquer loko bazo pimela yo okoka ko revendiquer loko bazo boyela yo okoka ko revendiquer loko bazo benganela yo mais loko yo za na droit nango ko revendiquer lango te kota ndi na ba droit na buta lelo nalingi yo kota na ba droit na yo bien aimé nalingi yo kota na ba droit na yo mosali na nzambe nalingi yo kota na ba droit na yo. Je veux que tu entres dans tes droits, je veux que tu puisses te résider. Réside dans tes droits. Vis dans tes droits maintenant. Dis Seigneur, je suis à un droit. Je vais vivre avec mes droits. Vous m'avez dit des choses. Vous m'avez promis des choses. Vous m'avez expliqué. Vous m'avez dit que j'aurai ça, j'aurai ça. L'heure est arrivée. Que je puisse entrer à mes droits. Bien-aimé, cette prière va te faire entrer dans tes droits. Tu vas entrer dans tes droits. Bien-aimé, croyez-moi. Tu vas entrer dans tes droits. Il y a des choses qui t'appartiennent. Ça y est encore dans la main de l'Éternel. Il y a des choses qui sont à vous. Ça y est encore dans la main de Dieu. Vous allez entrer dans votre droit. Vous allez entrer dans votre droit. Tu dis, Seigneur, maintenant je suis dans mes droits. Je suis dans mes droits. Parce que Dieu a dit dans sa parole, à travers son Fils Jésus, il a dit, vos pères méchants qu'ils sont, si vous leur demandez du pain, ils ne vous donneront jamais de la pierre. Cela veut dire que Jésus a voulu faire entrer quelqu'un dans ce droit. Il a voulu faire comprendre à quelqu'un que vous avez droit de demander. Vous avez droit d'aller. Vous avez droit de chercher. Droit de frapper. Et Jésus a encore dit, il sera ouvert à celui qui frappe. Il sera donné à celui qui demande. Et quiconque demande reçoit. C'est un droit que Jésus a proclamé. C'est un droit que Jésus vous a transmis. C'est quelque chose qui est vrai. Je veux que tu entres dans tes droits. Je veux que tu puisses vivre dans tes droits. Je veux que tu puisses vivre là où tes droits sont. Vous êtes un et un droit. Et je vous dis tout simplement que nous sommes dans une prière de prince. C'est-à-dire tout ce que nous allons demander, des choses que nous allons chercher. Ça serait des choses royales. Yoza prince, mokonzina yo azali. Yoza prince, nzambeno pe tatano azali. Nalingi nde yo kota na kati ya ba droit na yo. Posa na ngana yo eza ke to fanda na ba droit na biso lelo. Posa na ngeza ke to comprendre ke na maboko ya tata biloko ezali. To comprendre ke ba mystère va na boko ya Nzambe. Evani pona yete me vani pona biso. Le boko ya Nzambe yango nde véritable dépôt. Le boko ya Nzambe yango nde véritable magasin. Le boko ya Nzambe yango nde véritable usine. Le boko ya Nzambe yango nde véritable champ de bataille. Le boko ya Nzambe yango nde véritable taille, véritable matériaux à construction. Tolingi lo boko ya Nzambe et construire bomo ya mutu moko lelo. Nalingi lo boko ya Nzambe et telemisa mutu moko azaki kolemba. Mutu moko azaki kokoka lisusu te. Oya monaki akomi na suka. Ba calcule se lekiye à laquelle même mosala na ye mabe. À laquelle même ndako na ye mabe. Mutu moko akomi na suka. Mutu moko mayele siliye. Mutu moko makanise kei. Nalingi ndeko moko ya boye. Oya za concerné na makambo oyo. Ye moko tangu tokobanda mabondeli ya chaudière. Tangu tobanda kotindika mabondeli. Tangu tobanda kopusa mabondeli liboso. Ndeko a comprendre que tangu ekoki. Ndeko a comprendre que moment est arrivé. On a lingina kota la kata ba droit na ngai.
Prière na biso da kokota kaka la kata ba droit. C'est entrer dans le droit. Na lobi na yo te ko ke no luka luka. Na lobi na yo to ke no loba loba. Mais na lingi yo kota na prière prophétique. Na lingi yo kota na ba droit na yo. Je veux que tu entres dans tes droits. Kota na ba droit na yo. Kota na ba droit na yo. Banda ko bisa nzambe oyo lingi. Koya pa na nzambe kosenga nzambe. C'est une question de la connaissance de ce que Dieu a sur ce main et des choses qui vous appartiennent. Et dans l'ingénieur, tu vas entrer dans tes droits ce soir. Bible dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Et quiconque demande reçoit. Et ça, c'est la publicité. Il y a un magasin pour te yokota. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais lire d'abord la parole de Dieu avant d'entrer. La parole d'entrée dans notre programme. J'aimerais d'abord lire cette parole. La parole d'entrée. Éternel Dieu, je te bénis pour ta parole maintenant, Seigneur. La Bible déclare, c'est toi qui donnes la sémence aux semeurs. Nous voici devant ta présence, le roi de gloire. Nous voici devant ton trône, Adonai, le véritable Dieu. Très bientôt, nous serons dans un autre jour, Seigneur. La Bible dit, le jour enseigne un autre. Très bientôt, nous allons entamer la grandeur et la longueur du jour, Seigneur. Très bientôt, nous allons abandonner le mois de janvier, mon Dieu. Nous allons abandonner, Père, très bientôt le mois de janvier. Éternel, pour entrer dans le mois de février, mon Dieu, le deuxième mois de l'année. La Bible déclare, il sera donné à celui qui demande. Yahweh Sabaoth, Yahweh Chikeno, Yahweh Rapha. Adonai, le sang d'Israël, le manteau d'Élie. La tunique de Joseph, c'est toi, le bâton de Moïse, la verge d'Aaron. Le narcisse de Saron, Seigneur, le palmier de Déborah. Nous voici maintenant, mon Dieu, devant ton trône éternel. Bénis cette petite exhortation, Seigneur, qui sera comme l'entrée dans notre grand dîner, Seigneur, de ce soir. Que les anges des cieux puissent prendre soin et possession de tout lieu que tes enfants se retrouvent maintenant. Bénis la parole. Bénis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nalingina lobanayo eloko moko. Eloko nalingina lobanayo eutie pa na Nzambe. Ne bandeli maloba na ngai na lobi ke na lingi ngana yo to yo na ngai tokota na ba droit na biso. Tokota na ba droit na biso. Et pas na Nzambe sengeli biso tokota na ba droit na biso. Ozali papa to maman azola na ngai sikoyo. Moi, j'espère bien que Nanda ne pas aux Ali. Bana yo bazali na ba 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ba adolescent. Moi, je ne pense pas que yo la musaka bango na tongo. Otinda bango na misala ba ke nosala na moi na 10 ans. Pour aïla yo mapa na pourquoi je ne crois pas. Mais nazo croire que eza yonde mutu ozo kata pongi. Nga nazo croire que eza yonde mutu ozo bunda bunda. Na hiver, na été, na tango malili makasi, parfois nzoto maladi, parfois bimi nanda kuna ba problème. Mozo kendo bunda bunda, na intérêt ba na balia, na intérêt ba na bazanga sapatu te, ba boko mamalamu, ba tanda loboko ba voisin te, bazala bato kolela lela te. Moi je crois que bana wana basenga yo te, bazokota automatiquement na ba droit na bango. Moi, à 10 ans, moi, à 2 ans, moi, à 1 année, bébé à 3 mois. Il n'est pas ou elle n'est pas obligé de te dire que papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais yomoko, quelquefois, au quotidien, il n'y a pas droit na ye. Autant la carte garde-robe na ye. Au moment que bilamba na ye, au ezaki ya 1 année, ya kokisi bongo 3 ans, que bilamba ko simba soute. Automatiquement, au quotidien, moi, na ba droit na ye.
olukeli bongo bilamba oyoyo ekoki kosimba ye na nzoto, bilamba oyoyo ekoki kokoka ye. Mais mwana wana ya 2 ans, mwana wana parfois une année, aza na choix te na niveau elamba na ye, aza na choix te na niveau ya elamba ya kolata. Mais yo moko directement, comme tu aimes bien tes enfants, comme vous-même vous aimez vous habiller, okolingo sombe la mwana, et loko moko eko refléter tout parfois, ou très souvent, la vraie ressemblance, il y a loko yoko kolingo. Donc c'est le parent qui faut entrer leurs enfants dans le droit légitime. Un enfant d'1 année, un enfant de 2 mois, un bébé de 0 année, elle n'est pas ou il n'est pas obligé de te dire, papa, je veux que tu m'achètes de Pampex, je veux que tu m'achètes du lait. Ce que cet enfant fera, il pleura au moment où il a besoin de consommer du lait. Il ne te demandera pas, papa, combien ça coûte du lait pour que j'en puisse en bénéficier. Non. Un enfant ne te dira pas, papa, envoie-moi allons dans un magasin pour m'acheter peut-être ça. Peut-être dans 2, 4, 5 ans, il peut essayer de dire des choses comme ça. Mais à partir de 0 année, cet enfant n'a ni l'expérience, n'a ni la connaissance de la vie, s'il faut dire. Donc c'est vous maintenant le parent, c'est vous maintenant le parent ou le tuteur de cet enfant. Ne vous réalisez comment toko tamwa non a droit na ye. Donc moi nazo de la miliki, donc c'est son droit. Donc tout ça pesa ye miliki peut être droit na ye. Donc yo avant là, aussi déjà miliki la bureau na ye. On le dit que très souvent mon fils ou ma fille se réveille à 2 h du matin. Donc au côté ici moi n'a même pas droit chronologique na yo. Donc c'est-à-dire que chrono na yo est réglé par rapport à droit ya moi na. Moi na te muta ebiso que régler chrono na yo to alarme non à 2 h du matin. Yete muta ebiso que papa je vais me réveiller à 3 h. Mais c'est vous maintenant. Boya la poser la connaissance, il y a que moi na ngai amela kamili qui na 3 h du matin. Donc on règle chrono na yo, on règle alarme na yo na 3 h du matin automatiquement. Donc on a vu déjà que dans un instant mon fils va se réveiller, il va me demander du lait. Donc c'est-à-dire que vous faites entrer l'enfant à ses droits de la manière automatique, sans pour autant avoir un contrat, même pas un bout de papier que l'enfant va écrire. Non. Et c'est alors que biso na nzambe nenge tovani na sela mabele boye. Biso tene to luka kito kelama. Biso tene to senga kito exister. Biso tene to senga nzamba sala biso bato. Biso ne to senga nzamba ta sala biso ni na bapo, ni na ba sentiment ba émotion tovani nango. Donc problème na biso za nzambe. Donc problème na ngana yo eza problème nzambe. Voilà très souvent nzambe aso kota na ba droit na biso. Aso sala la biso makambo, même pas so to bondelité. Parce que yende mutaluka ki biso. Biso tovanda ki l'éternité. Tovanda ki spirituellement na pensée na ye. Mais yenda décida qu'il avait décidé un matin. Et il a dit écoutez, je vais descendre maintenant pour créer le monde. Il pouvait s'arrêter qu'à la création du monde. Il pouvait se croiser du mail. Il dit en tout cas, j'ai déjà tout fait. Donc je me repose. Je laisse le monde comme étant un jardin, tellement que le jardin était tellement beau. Donc je veux prendre, très souvent je vais descendre ici. Donc Zagili Kamanzambe kosa la jardin. C'était pas notre problème. Personne n'avait dit à l'Éternel, fais un jardin pour l'homme. C'est Dieu lui-même qui a pu penser que nous salé la moutou jardin. Ils ont sauté. Donc, Zamba sali jardin, a tché biloko nyoso na kati. A bandi na biloko ils ont mon ananoute. A fixé l'icolo, ba étoile, ba luminaire nyoso. A tché moko peut présider jour, moko peut kambabutu. Azo sala makambu ye moko na automatisme na ye. Azo bongisa ba biloko ye moko nenga kanaki. Mutu moko te ngai na yo azabaki na Nzambe ke dévier ba étoile oyo tiango na gauche longola oyo benga ngo boye benga planète Mars Terre benga o Jupiter biso to ba biloko wana te po biso to pesi komone na biloko ase mais biloko a likolo Nzambe nde mo muta pesa ba kombo nango yende muta regrouper ba planète yenda séparer ba étoile na ba ligne na ligne yenda séparer soleil. Yende muta formé mokili na ye a peindre yango ye moko a sepele za la blé na continent occidental a sepele za la gris na continent oriental donc ye muta sali makam na ye donc a sali biloko na ye ndenge alingaki
asali makambo na ye ndenge akanaki. Donc ndenge asepelaki, ndenge posa motema oyo ya ye ya bonzambe, ndenge posa motema oyo ya ye ya boyengebeni na ye, makambo ya lingaki asala likolo muta yeba te asala. Akiti na se atongi jardin kitoko, asilisi mpe kotonga, akoka mpe kozonga na ye likolo, avandi akitaka na tongo, akitaka na butu, parce que batu bazalaki na se awo bazalaki ba race humaine te, bazalaki ba race desi, bato bakweyaka ba ange bayaka o babuakaka bango na Lucifer, o babotaka na bana batu na livre Genèse chapitre 6, o base koekipiaki na bana bato baboti race de géant. Bazalaki awa na mabele, ces gens ont été là, bazalaki bavandi. Donc mutu te mutu ayebisaki nzambe akela ye, mutu te mutu apesaki nzambe programme ya betoile créé, eza biloko ya nzambe, eza makanisi ya nzambe wana. Ye mutu alingaki asala makambo na ye ndenge alingaki. Jardin atongi kitoko, abatir jardin malamu, abatir jardin kitoko ya nkembo, abatir nyonso ya bonzambe na ye. Donc c'était Dieu lui-même. Na lingina yebisa oke na butwa lelo, na kati ya prière na biso, la prière des princes. Quand je dis la prière des princes, nazomona biso nyonso ba prince konganga, nazomona biso nyonso bata likolo, bata niveau likolo. Namoni mutu moko ya niveau ya 7, bato nga nazoteya basala nzambe basi be mibali, namoni bango bato bapangwama, nazali boso bato batelema o nzambe apakola, nazali boso ba Debora bato bavanda na se ba palmier, nazali boso ba Samson bato makasi, nazali boso ya ba Rebecca ba femme bergère, nazali boso ya ba Rachel, nazali boso ya bato malonga. Yango nazoloba na yo que prière na biso o to bandi na butwa lelo, comme on ngodo que la prière des princes. Pourquoi on a la prière des princes? Parce que nous allons prier avec un langage royal. Un prince utilise tout ce qui est royal, un prince a tout ce qui est royal, un prince vit avec l'onction, la gloire et la dignité royale. Et pas un prince azali, nyonso za contouré azali royal, ndaku neza royal, couronne neza royal, banane bazaba royal, famille na yeza famille royale, mutuka na yeza un véhicule, c'est un véhicule royal. Donc li na ye c'est un livre royal, assiette na ye ce sont des assiettes royales, parce que tout ce qui appartient au roi est royal. C'est pour cela que je dis la prière de prince. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, ma bonne Eli yaba prince. C'est-à-dire qu'il y a un prince qui va y aller au Nzambe. Il y a un prince qui va pousser au roi. Il y a un prince qui n'a pas quoi lelo. Na réveiller conscience ya prince moko. Yo Nzamba pakola na zo réveiller conscience ya princesse moko. Na ina tali soko za mutu apamba te. Bato bazo chola yo bazo sakana no ba yebi yo te. Yo za tabernacle za mozindo. Aux plus profond que le puits de Jacob. Moi, si on va que les ibeza molaï, ndenge nini yo okoko kokoti saloboko na yo. Nakata les ibo pe sangamai. Mais na dolo bana yo que yo za plus profond que les ibawana. Yo za mozindo ko legalizoba les iba oyo ngana zolo bela na boko lelo. Oza prince oyo ya pamba pamba te. Oza prince ba levite te. Ba levite bazaki na ba prince me bazangaki ba roi. Mais yo za prince azana roi, oza mwana obimina libuma roi. Oza prince à titre te. Ezana prince mususu nommé par un titre. Bazobenga e prince. Po ava azana kati ya famille royale. Mais yo bimina kati libuma roi. Oza prince adoptif te. Oza prince légitime. Obimina ba trai ya prince ya roi. Yango nazoloba na yo que prière na biso eza bakokota nde na badroit. Mwana nzamba revendikaka te. Ba revendikaka pa muto yo aboto lelo kwa confisquer détenir yango. Ndozo revendiquer apesa yo. C'est une forme netoko lobela. C'est une forme d'une pression que vous faites à quelqu'un. Vous le dites qu'en tout cas. Mais pas dans nzambe tokendaka na ba pression te. Et pas dans nzambe tokendaka na ba titido wana te. Parce que za biloko na biso nzamba simbi. Et pas dans nzambe tokende kande ko zwa ba droit. Tokende même pas ko réclamer ba droit te. Parce que so to comme eloko comme réclamation. Eza eloko déjà bakangi. Eloko basi ba botoli. Eloko basi ba simbi. Mutu moka sa kangi yango. Do yo komi ko kende kwa te, komi ko kende ko convaincre ye, ko persuader ye, a libérer loko ya kangaki.
Mais pourtant, pas dans Zambé, ça m'a kambouanate. Et pas dans Zambé, nous sommes les ayants droit. Donc, nous sommes contre un droit légitime. N'engena lobaki loko no mwana na yo, oyo zane na ndako. Il y a 10 ans, il y a une année, il y a 2 ans, il y a 15 ans. Ta fille qui a 15 ans. Ta fille qui a 16 ans. Ta fille qui a 13 ans. Otinda kena musala te pa ilobi loko kolia na poko. Yonde mutozo cascade. Yonde mutozo beta mutu. Yonde mutozo kota ba gauche de gauche à droite. Po bimisaka ka mo eloko akopesa bana. Yondo zo kende par-ci par-là. Po bimisaka mo nzombo ya komema na ndako. O misaka mo sake masango. Ateza poa ondimi. Misala ngo zo sala. Eza même pas compatible na ministère na yo. Eza même pas compatible na bo moto na yo. Eza même pas compatible na ba classe otanga. Même pas compatible na famille obima. Eza même pas compatible na respect batazo pesa yo. Mais comme tu vis dans le monde moko oyo, vous êtes très souvent obligé avant de recevoir quelque chose, il faut faire un pas. Mais le pas là doit être mentionné parfois par le règle de l'État ou par le système en place. Il y a moins de salaboui. Mais en réalité, par rapport à Nengenza Masalela yo, ba valero a chekati na yo, bonzamba zindi sakati na yo, tonga o ya beta yo, mafuto ya koti sakati na yo, na misala zo sala, compatibilité zate, trace zate, ressemblance zate, mais o sala ni, mais nyonso wana na intérêt ke bana bazwa moloko, nyonso wana na intérêt ke moloko ekota na ndako, nyonso wana famille komata équilibré, mwana tala ke bana ba voisin te. Hôtel makatela nzelo lula ba voiture baninga. Ozo sala bwe po lobi ozatela mutuka malamu. Ata soki eza sika te. Mais epesa yo ata mwa esengo. Emema yo ata na mwa esengo ya vie. Oyo bapeke ngai navandaka na mabele oyo. Nazalaka mpe na bamituka malunga. Ata lobi ozopesa bana conseil. Olobi bana na ngai. Ntango ngai nazokola. Ntango ngai nazalaka jeune lokola bino. Nazalaka na bamituka mpe boye. Donc tu es en train de construire une histoire d'avenir pour ta vie. Donc nyonso na po pesa ba bakoko na yo. Tana la kana ndako na ngai. J'aimerais avoir de grands disons biloko boko très élégante na ndako na ngai. Donc ozo kotisa bana o ezali. Okomona mwana na yo moko pa koningisa mutabi. Oui, c'est comme ça que nous avons grandi avec notre père. Donc c'était comme ça dans notre maison. Donc bana bazui ba biloko yo bazali komona et memi bango tina kimobange na bango. Et puis bango pe bakotika mondengo na te. Bakokende tie pa bana na bango. Bakokende pe koloba e pa bana na bango. Bakoloba pe koloba koko na biso. Yango moni femme samaritaine alobela ki Jacob. Yango moni femme samaritaine abundela ki liziba. Parce que moni biloko paper asalaki, biloko koko asalaki. Ezaki biloko pamba pamba te. Liziba o e touché ba génération mais bukanité. Liziba o e traversé ba pont et zindité. Ba intempérie ba moula makasi. Ba problème climatique à l'époque. Mais liziba oyo est tellement na tango Yesu. Et l'équipe va décennies de décennies liziba telemi. Et un grand témoignage et pas il y a femme samaritaine qui était un demi-juif, un demi-babylonien, encore demi-babylonien. Donc, il y a Betty Langotolo. C'est alors que même Bisson a vie normale. Donc, tu as bunda un demain, parce que tu dis que tu as appuyé à Jacob. Attention que tu as mozindo tel ou à Jacob, mais quand même un puits, au bas ko tout bata, ko punakati, babimisa ta 1 litre ya mai. Attention ba ko bimisa te ba mettre ki bango ya ndenge nini, mais fils ka ta 2 litres bima. Donc yango to bunda butu motongo poko. Mais ba nyonso na nini, po bana na biso ba kota na ba droit na bango. Po bana na biso ba kota quand tu fais un enfant. Donc moi na zo kota na ba droit automatique. Et ça ba droit te zo luka. Yango na lobi ke biso na nzambe. Donc biso nde to zo kota na ba droit automatique na nzambe. Biso nde to zo kota na ba droit na biso pa na nzambe. Biso te mutu to ezaki nzamba akela biso. Biso te mutu ba na nzamba akela biso ba 1m80, ba 1m60, ba 1m30. Et ça biso te. Et ça biso te ne to nga to za minere to mike mutu moko te. Mutu moko ta se dessiner ki ye moko. Donc nzambe ye moko asali biso. Lokola ye moko asali biso. Donc azana obligation à prendre biso en charge. Donc azana obligation ya ko porter biso de l'avant. Azana obligation ya ko faire subsister biso na ba moyens spirituels na ba moyens physiques. Nzamba azana obligation lokola tata ya ko mema biso légitimement na ba gloire. Nzamba azana obligation ya ko tombola ba ministère na biso pour que ne malamu. Nzamba azana obligation ya ko pambola ba misala na biso mabala na biso bana na biso. Parce que yenda za hauteur ya bénédiction tozanango.
C'est l'Éternel qui a voulu tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Donc Dieu lui-même ayeba ndenga kokotisa biso na badroit na ye. Ye moko Nzambe ayeba ndenga kovandisa biso pa alingi. Yango soki ofungwa mamisu, oza mutu amonaka, oza mutu atalaka, o comprendre makambo ebele. Yango moni Jonathan, tango akena bitumba na papa na ye, babundi papa na ye décrété jeûne. Atie jeûne de prière. Alobi jeûne de prière ozali mutu moko ta atie jeûne de prière oyo. Parce que tozo bebare bitumba to kene liboso. Makomi na Nzambe lobi boye. Mukana na Nzambe lobi. Jonathan tango akoti na etumba. Akuta na liboke ya miel. Atali atate. Que tola baki ndai que toza na jeûne. Atali atate. Que toza ba séance à prière. Atali même pas. Que likamboyo eza likamanation. Ya zibongo miel ale. Mukana Nzambe lobi ke misu ya Jonathan efungwami. Webi pona nini? Parce que papa zalaki na bitumba. Armée à papa zalaki na bitumba. Ya lobi mengai no kilo armée à papa gêné. Papa gêné. Jonathan lobi non. Ngana kota na makambo te. Ngana zo kota na ba droit na ngai. Bango ba sano ba kosa. Bango ba gêné, bango ba bunda, bango ba s'entraîner, mais ba ina ngaka victoire. Donc ngana na nzala ngana kolia. Donc amoni penzake, soka zalaki mutu pamba. Soka zalaki mwana mutu pamba. Alaki mwana mutu pamba, tangu mususu alingaki akende ko kangama. Parce que kimi be ko moko royal. Mais bakanga yete. Ba mema na boloko te. Kambata be Nzambe beta yete. Parce que akota ki na ba droit na ye. Parce que vanda ki na kati ba droit na ye. C'est alors que na loba lelo. Nana ba na mutu moko lelo kota be vanda na ba droit na yo. Yango tobi ko car quiconque demande reçoit. Donc c'est-à-dire que quiconque demande, donc balobi quiconque mutu nyonso batangi race te, batangi couleur ya pote, balobi quiconque demande reçoit. Donc baso kotisa na makasi na ba droit oya yo. Likambo ya onction, likambo ya nguya, likambo ya mafuta, likambo ya power, likambo ya bonzambe, bonganga mozindo ya Nzambe oyo. Eza makambo ba droit, eza makambo banganga te. Eza biloko ba droit, eza biloko eza na kata nzoto, eza nzoloko ya molimo. Eza ba nzoloko ba kata me yo mona te. Ba nzoloko ba lekisa na sama kola Nzambe mona te. Ba lekisa na sama kola ba prophète mona te. Eza ba nzoloko biloko yo. Eza biloko ya mozindo. Eza na bato yo kaka bakata bandima. O ba comprendre que bazana ba droit na bango pa na Nzambe. Ne bato makambo sala. Aussi longtemps tu seras ignorant de tes droits et pas na Nzambe. Ozana problème makasi. Eza biloko ya Nzambe. Na yango na yebisa yo ke mukanda Nzambe ndezo pousser biso. Ezali biso te. Mukanda Nzambe zolo baboyi. Totanga na mukanda Nzambe. Na liki totanga mukanda Nzambe badeko. Totanga mukanda Nzambe na livre ya Matthieu chapitre 7. Bongo tozo zwa bongo verset na biso. Tozo zwa verset nyoso tokozwa. Mina yebi ke molimo na Nzambe asopirema akoyeba ko expliciter na biso malamu mukanda oyo. Na tire Matthieu 7 mana kwei kaka na 7:6. Na ngina kota nde wana. Na zinda na mwa mukena wana. Bongo siko toke na biso na chaudière. Mukanda Nzambe lobi na Matthieu chapitre 7:7. Demandez et on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on l'ouvrira. 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Mukana Nzambe ototangi sikoyo, otolobeli mwa muke sikoyo. Ezali kotinda biso na bosengi epa na Nzambe. Ezotinda biso tosenga. Boyebi okoki kaka kosenga mutoyo azane loko akopesa yo. Okoki koya kosenga ngate pasteur Alidor $1 million pona sana ngote. Okoya kosenga ngate $500,000 pona sana ngote. Okoki koya kosenga ngate 1 million de livres sterling
nakopesa te po naza nango te. Po nazwami nango te sasa ipi. Mais soki parfois ye olobi nanga pasteur naza na besoin ya $10, naza na besoin ya $5, naza na besoin ya $3, naza na besoin ya $4, ya €20. Tangu mosusu nzambe akosalisa ngai ata soki naza nango te sasa ipi, nakoki mpe nakolaka yo, nakoki mpe nakoyebisa yo ke nsima nalobi yaka okozwa, mpo nayebi ke nakoki kokutana nango na somme oyo. Mais soki yo osengi ngai 1 million, 2 millions, nakolaka yo même pas, nakopesa même pas rendez-vous. Tangu mosusu nakotika yo te okita na lisolo na yo, mpo nayebi ke nazwami na yango te, naza na yango te, nakoloba pe te mpo naza nango te. Mais soki nga naza nango, oye kobeta porte lokola bana oyo ngai alobi papa namoni sapato na ngai efungwami liboso, atuka naza na posa ya sapato mosusu. Tangu mosusu ata ye alobi te, ngai moko nabeti mwa aturu moke epai babombaka basapato, namoni mwa basapato bacouleur ekei, bangelingeli ekwei, namoni mwa sapato talo ekei, liboso monoko efungwami. Nakoya koyebisa madame nalobi namoni mikolo oyo bano bakomi na mwa bakaransi ya basapato to bilamba. C'est-à-dire automatiquement nakotisi mwana na droit na ye, automatiquement nakotisi mwana na demande préalable na ye, automatiquement nakotisi mwana na projet na ye. Tangu nzambe azoloba na monoko na Yesu le roi de paix, tangu nkolo azoloba ke bosenga nakopesa, elikoloba te nkolo azwami na biloko na maboko, elikoloba te nkolo azingami na biloko na maboko, elikoloba te aza capable po alobi bosenga en pluriel, alobi demander, alobi bino nyonso bosenga. C'est-à-dire que na bato nyonso bazalaki wana, quelle que soit la forme de leur demande, mais il y avait une réponse qui correspondait à leur désir. C'est-à-dire que Dieu était capable, Jésus est capable, ya kopesa na mititi de bato, na ba diverses ou na ba multiforme ya culture pe ya tradition, et loko nyonso, même selon ba tradition ya bato, même selon la coutume ya bato, et dans la coutume outi na monde occidental au monde oriental, et dans la coutume outi na n'importe quel coin ya continent, Yesu aza capable ya kopesa yango au même moment. C'est tout simplement, bien aimé, pour te dire que tangu Yesu azoloba bosenga na kopesa, et kopesa melana oyo azosenga. C'est-à-dire que yo il faut comprendre, yo faut la muka na pongyo yo, na ina bande komoko la muka na pongyo mwa muke, ningisala mwa mutu muke, la muka nanu bazo yebisa yo, bazo talisa yo, baye ko yebisa yo, batalisi yo ndenge nini yo okoki kosenga. Yango na lobi la muka mwa muke, la muka nanu muke na pongi oyo, bazo yebisa yo, peta bako fungola, mutazo bondela yo, senga bako pesa, mutazo yebisa yo, belela na koyanola, na lingo sutuka nanu, vandela nanu makomyo bien, zwela ngo penda tango, se concentrer makasi liboso mukanda oyo, vandela ngo penza, comprendre, tala ne mutu azolinga kotiso na badroit na yo, tala ne mutu alinga vandisa yo na badroit, tala ne mutu alinga komisa yo lolenge ya zali, tala ne mutu alingi ya sala yo zala, azoloba
senga na kopesa. Tala pensée ya mutu oyo alingi kaka na butu lelo ayebisa yo tala pasi ozomona minyoko ozomona makambo ezokomela yo bato bazobundisa yo bitumba oyo oza nango bilake mabe oyo ezorenye likolo na yo puissance ya makila oyo ezoganga na kati na yo batrone etabli oyo eza bati na ame na yo misala bakoko na yo ezotambola na yo mutu wana ayebisa lobi tala senga bakopesa yo epi alobi na moto nyonso akosenga bakopesa ye na moto nyonso akoluka akozwa. Yo vandela na makomi oyo, yo kitano na makomi oyo, tourne na face na yo vers l'écriture oyo, se concentrer liboso makomi oyo. Ah bien aimé, na mono comprendre ngate. Ah soko comprendre ki nga na buto lelo, soko komi esika nga na komi na buto lelo bien aimé. Ah koma bene pa nga na komi pousse la sumwa muke, bakisa lokolo moko lisusu. Pousse la sumwa muke pembeni. Talaka makambo ndezoleka. Ah, nalingi bena yokota, bien aimé nalingo zinda. O eza mabonde na ba vainqueur, eza prière ba prince, tozo bonde na bibundeli royal. Yo nanga to simi mpenga ba roi. Dozo ya nengo ya kite. Omoni nengo za kia famille ya lelo eza nengo sikote. Siko na zo biso ke makambo ese salami. Eza na changement moko ese salami na moment oyo. Eza batu moko ya molimo basi bazingi yo. Baza pour ba soutenir yo na mabondeli oyo. Yango na ngalo bana oketala kala tozo zinda na mois de février. Yo talaka 4 dimanche c'est le qui 4 lundi le qui. Zonga moi sima 4 vendredi le qui 4 jeudi c'est qui. Bena metalaka ke ba mardi c'est pakati. Na lingi comprendre que talaka ba lundi yango c'est qui. Donc lundi a souke lundi à janvier ça souté. Nena lo belo ke mardi à janvier ça souté. Lobi toto le qui sa vendredi à janvier jeudi à janvier et kenango. Kalelo déjà kalatawa. Toto zinda tout doucement. Nakada vendredi ya souka pe à janvier. Et samedi beto kangi dimanche mais kambo esili nango. Siko tala kotika na 11 mois. Mais ça me fait longue ça na 11 mois wana. Il faut ça mama minene na 11 mois wana. Oza bezo bala osoma mutu kaka na 11 mois. Oza bezo ministère panzane fungwa na 11 mois. Oza bezo makambo tambola. Ba voyage ande comment on bomsa l'Afrique ke ne liboso na 11 mois. Oza bezo mbongo ekote na ndako na 11 mois. Oza bezo ba renouveler contrat musala na 11 mois. Olingiza mabongiselo mabele mboka sikozo ke no fana na 11 mois. Kana 11 mois tabaka mango ebele fonza masalela yo. Kozela ga tel veya le 31 décembre 2019. Bongo lela lisu ngo lela ki le 31 oyo. Bongo yebisa sunza makambo yebisa kiye. Ozo kenango ti wapi mikumba ngo kenango ti wapi. Mbula na mbula bwaka ka mikumba oyo. Zwaka ba réponse na makamango. Yango na benda makatino pembeni. Na linga esprit na yo kofungwa mana moma oyo. Na lingo mi mona pamba to tikala kana nzambe. Lokwa to beta bale na terrain domicile ya nzambe. Yo ngana to ke beta bale ne kuna. To bale na kata terrain nzambe ba supporter ne ba ange. Makambo na olo be yeba mi pe yo kanite ba ange. Na lingi yo vande la parole oyo. On comprendre que car quiconque demande reçoit. Nani yango na mokilo yako biso makambo oyo. Nani yango akolo bano makambo Yesu alobi. Soki mwasi alobi na yobo eseka za mwasi ya ndumba. Soki motambonga alobi no bo eseka linga comme esclave. Soki mokonza mboka alobi no quiconque demande reçoit akosi yo. Parce qu'il faut établir budget pour na batu nyonso. Il faut bongisa mbongo pour na mokili mobimba. Pour na ba province nyonso. Soki patron na musala alobi na yo quiconque demande reçoit akosi yo. Wana patron lokuta. Pour ça alobi ne pesa nga $10,000 na fin du mois na musala ya 5 litres par jour. A pesa yo te. Mais nzamba lola apesi yo possibilité. Azo bendo na ba droit na yo. Azo condition na ba droit. Alobi quiconque demande reçoit. Donc c'est-à-dire que oyo mutu azo senga nani tababi quiconque elingolo ba moto nyonso mwasi to mobali mwana to mukolo mobange to nani babengi babita boya
mokolo mosusu Yesu atelemi na kati ya feti bato bazopanzapanza bazotalatala akangi alobi tala ngai na mai ya bomoi parce que comprendre ke bato bangi na mposa komela mai ya bomoi alobi ngai na mai ya bomoi alingi bato baya na liziba na ye yango leo nalingi yo pusa na liziba nzambe oyo nalingi yo kota loboko na liziba oyo nalingi yo zindisa liboko na liziba oyo obimisa biloko ya nzambe na kati nango yango mokanda nzambe alobi na Matthieu senga bakopesa kobanga te senga David alobi bona mokanda Psaume chapitre 1 alobi demande-moi moi l'extrémité de la terre je te donnerai donc nzambe azoloba ato sengi nga biteni ya mabele na kopesa yo donc mpona nzambe epasi eza te aza capable ya kopesa yo nyonso tona kosenga eza na eloko moko te eleka nzambe na makasi eza na mutu moko takokwesa nguya nzambe eza na nganga moko takoloka yo libela na vi na yo palonga yo kisi moko te ezala esalami na Congo ekobundisa yo mpona seko na poto maloba te ya bakoko ekokwea nango mpo eza maloba bakoko eza kaka maloba bakoko me maloba nzambe ekoya te nalingi yo sutuka mwa moke okota na badroit prophétique na yo ozinda na badroit prophétique na yo nzambe wana panzapanza nkembo kati na yo abelame nalingi yo comprendre mosali na nzambe nalingi yo comprendre mwana mwasi nalingi yo comprendre ebelenge mobali comprendre makambo nde ezokende vitesse ya nzambe nzambe alingi otambola bavitesse na ye nzambe alingi okende na bapa na ye nzambe alingi botambola na ndenge moko bozala synchronize ndenge moko o nzambe alingi soki ake na gauche oke na gauche nkolo alingi soki oke na droite oke na droite posa nzambe eza sala makambo parfois dans makambo ozela ngo na 40 eya te ozela ngo na 30 eya te okoma découragé olapa ndai omibenga mobange omipesa bakombo olobi na betela nga moto pamba olobi na betela nga moto masumu ose feza négligé omibwaka yo moko ominimaka lisusu te okoma ozobondela olembi yo moko okruaka lisusu teke nzambe akorépondre yo okoma otalaka makambo na tv batémoignage ya bato yo ondire osila na nzambe ondire makasi yo nzambe atya kati na yo esala lisusu te obosala baprincipe ya nzambe omimona moto pamba oloba kutu ke ya Samson suki na ye ekola me yango ekola te parce que yo moko ocrée balimitation babarrière bazone ocrée bazone de couche na vie na yo yo moko créer bakouche ya baporte blende na vie na yo ohermétisa lipamboli na yo omikitisa tellement trop ondimaka su yo moko te so bato bazondima yo te eza po problème na yo faute eza ya yo parce que yo moko ondima te soki yo moko ozomindima te eza pasi mpo ndima nzambe soki yo moko ozomindima te eza pasi mpo ndima moto akela yo soki yo moko ozomindima te eza pasi mpo ndima moto asala yo yango nai nakotisa na badroit na yo yo mpe kotisanga na badroit na ngai tokota na badroit na biso nalingi priere na yo nalingi maloba na yo mpo na bana na yo mpo na mwasi na yo mpo na mosala na yo mpo na bandeko na yo nalingi ekota beleme nalingi yo kota nde na mozindo nalingi yo zwa mois ya février oyo yo ndo manipule mois oyo bajour ya février nalingi yo ndo komandango Job apambolaki alakelaki mabe mokolo na ye parce que mokolo nde ekomandaki Job c'était le jour qui commandait Job voilà pourquoi Job il est allé rapidement ya kopambo ya kobengana ya kolakela mabe mokolo abotamaki yango nalingi ye ezala ndenge wana te epa na yo nalingi epa na yo yo ndo okomande bajour okomande baheure bena meloko nini ozobanga nguya nini yango ndoki aza nango makasi bino bobanga oyo koboma molimo me oyo koboma nzoto te ozobanga nani mpo oyoki aza nani eloko nini ozobanga eza nango kaka maloba eza ya bakoko eza ya banganga eza ya baokiltiste eza maloba me ya nzambe eza maloba te eza vie alobi baparole evie esprit oyo ya nzambe eza kaka maloba te me eza ya esprit nalingi yo kotela badroit na yo bene moko osuka boye te vino ekokatala boye te okotikala ndenge ozala na te okosila boye te okolela mosala ntina niveau te
okolela bana tina niveau te, okolela mbongo tina niveau te. Bena me ozaka même na nzambe, nzambe aza kati na yo, et puis yo moko za nzambe na kata mabele, okokoma boye te, okomi tungisa te ba niveau te, okoteka bilamba te polia, okodefa defa te po somba. Bena me nga lingi okota na badroit na yo, okomaka mwa muke, oke kodefa, mwa muke oke kosenga, okomaka mwa muke oke koluka. Me na lingi na buta lelo, o comprendre lo komoko, na boyi ba makambo oyo, na bimi na ba vie oyo, na bimi na makambo oyo, na za sumu ta kolela lela te, na za sumu ta koluka luka te, na otala nzambe. Bien-aimé nzambe apambola yo. Nzambe nanga pambola yo. Na lingo kota na badroit na yo. Makambo fo esila. Tozala nzambe kati na biso. Tozala mokonzi nkumu kati na biso. Tozala nkumu ya bankumu kati na biso. Baba wa mayombi, Baba wa binguni, Baba wa kombozi, tozala nzambe kati na biso. Makambo fo esila. Esengeli tozonga na badroit na biso. Makambo fo esila singo fo katana. Eloko nini yango esilaka te. Singa yango ebenda na kati wapi. Yango singo ekokende ti wapi. Par rapport ya onction yo toza nango. Particulièrement oyo yo oza nango. Ekoki kosalelo makambo minene lelo. Meneni makambo ezotambola te telema kaka. Ozoteka bazosomba te. Ozosomba bazoteka te. Ozobuka ozolia te. Ozolona ezokola te. Sima ya pasi na yo. Banani yango nde babombani. Yo ozoluka bango babemisaka. Yo ozotonga bango babukaka. Yo ozomata bango bakitisaka. Makambo fo esile katana. Nalingi oza arme. Boya bibundela Saul. Kota na oyo oza nango. Boya ba compromis. Kota oza nango. Nalobi na yo ke quiconque demande reçoit. Na mutu azosenga bazopesa. Na mutu azobeta bazofungola. Zamba choli na batato babota biso. Amoni bango batopamba. A comprendre mitema ba disciple. Ezalaki sere makasi. Alobi boyi. Méchant ke ba papa na bino bazali. Mais soki bosengi bango. Mapa. Bakopesa bino mapa. Soki bosengi bango. Mbisi. Bakopesa bango bokopesa bango mbisi. Wane dans Nzambe nde alobi. Alobi méchants que sont vos pères. Méchants ba papa na bino bazali. Soki bosengi bango. Eloko nyonso. Bakopesa. Me bongo ngai Nzambe. E bongo ngai motambwisi ya Israel. Bien-aimé, kota na badroit na yo. Kota na badroit na yo. Vanda na badroit na yo. Vanda na kati ya badroit na yo. Bandako bisa Nzambe Nzambe. Ngate munandimaka kokelama. Yebisa Nzambe. Eza ngai te na ponaka na botama. Yebisa Nzambe. Ngai te moto nandimaka na mwana na yo. Osali makambu yo moko. Obongisi makambu yo moko. Okeli mokilo chengai. Bien-aimé, nalingi tobondela Nzambe. Nalingi ngana tobondela Nzambe. Nalingi ngana toluka Nzambe. Nalingi ngana tokendo zinda. Tozobondela pona likambo moko lelo. Nalingi na mois de février au côté na badroit na yo. Nalingi na mois de février au vanda na badroit na yo. Nalingi na mois de février au vanda na badroit na yo.
kolela na yo esila. Nalingi kolela na yo esila. Kolela na yo esila. Kolela na yo esila. Bien-aimé dans le Seigneur, côté na badroit na yo zinda. Bien-aimé, côté na badroit na yo zinda. Il sera ouvert à celui qui demande, à celui qui frappe. Et ça droit. Et ça va droit na yo, bien-aimé zinda. Ba droit on a l'obéza ya yo. Kota zinda. Yebisa nzambe na kota na ba droit na ngai. Yebisa nzambe nga na kota na ba droit na ngai. Na kota na ba droit na ngai. Nzambe nga na kota na ba droit ya ngai. Na zinda. Tala mwasi ya Mosamalia. Akota ki na ba droit na ye. Alobi ete. Liziba oyo ya bakoko na biso. Liziba oyo ya bakoko na biso. Okoki pe ko hérédité biloko malamu bakoko. Oza obligé te hérédité ka biloko mabe. Ya bakoko ya malamu po kozwa. Banda ko zinda bien-aimé. Tozobondela nzambe sikoyo. Bongama po ozali. Tozoke na vitesse ya nzambe. Bongama po ozali. Tozoke na vitesse ya nzambe. Bongama po ozali. Bongama po ozali. Bongama po ozali. Tozoke na vitesse ya nzambe. Bongama bien-aimé. Maloba mingi mingi te. Me maloba mukeme ya motuya. Eza prière ba prince. Eza prière ba prince. Eza prière ba prince. Oyo nyonso prince aza na ngweza royal. Oyo nyonso prince aza na ngweza royal. Oyo nyonso prince azomi na ngweza royal. Yo za prince na nzambe. Oza mwana ya mibale. O nzambe aza na ye. Shima Yesu eza yo. Yesu aza le prince de la paix. Aza le prince de la justice. Le prince de la vie. Yo poza leki na ese koza prince. Yango na lingi yo zinda lelo yo. O change mwana yo ya février. Makambo asike bota mana mwa ya février. Makambo swe sanama. Na lingi yo lelate. Bato baboye kofuta banyongolo yo bafuta. Bao bakangaki ba porte na bango bafungola. Bato bazali kolala na mbeto na yo batlongwa. Bato bazali kolekala banzela na yo bazala bapakata mbango. Bato bazali kolia na mesa na yo bakende. Bato bazali kolia biloko na yo babwaka. Bato bazali kosimba bana na yo batika. Tika de Satana relâché prise na ye. Tika de Satana relâché prise na ye. Tika de Satana relâché prise na ye. Epai bakangé kweya. Epai basimbe kweya. Bao nyonso babundisa yo. Bao nyonso pe bazobundisa yo. Nzamba akomisa bango na suka. Kola tindika bango na suka. Kobangelo komoko te. Nzamba sopeli yo mafuta. Nzamba sopeli yo nguya. Nzamba sopeli yo nkembo. Kobangelo kote. Kobanga pe maladi na oyo ezotungisa yo te. Kobanga pe bitumbo etelemelo na ndako te. Kobanga pe te anniversaire na yo te. Kobanga eloko te. Kobanga pe makambo bato bazobongisela yo te. Kobanga pe makambo yo yoki lelo pona yo te. Tangu musu babengi yo balobi na yo ba makambo. Tangu musu babengi yo batombokeli yo. Yo yoki bazotonga yo. Oyoki bazofinga yo. Oyoki bazochola yo. Oyoki bazotungisa bomoi na yo. Bazotungisa esprit na yo. Kobanga te. Kende liboso. Kobanga te. Ezala bato bazobotela biloko. O bazobetela jali papola molimo. Satan azobetela li papola molimo. Azo papola biloko na maboko. Kobanga ye te. Kanga loboko na yo makasi.
lipapola wana esila lelo. Satana misala na lipapola ekweya. Lipapola wana ekite. Kobanga te. Bato bazala ba complot contre bomoi na yo. Kobanga bango te. Nzambe no akokisa bango soni. Nzambe no akozindisa bango na mabulu na bango. Nzambe no akozindisa bango koleka mabulu bango batumolaki. Bien-aimé, bima lokola prince, bima lokola soleil, bima lokola lion, bima lokola moto, incarné forme nyonso. Oyo moni ke koza nécessaire. Poto bundelango na pour l'avenir na yo. Kota ndima. Loba na ndimi kozala ta mumbwa. Na ndimi kozala ta moto. Na butale lo zwa forme. Na butale lo zwa forme mususu. Na butale lo zwa forme mususu. Zwa forme mususu bien-aimé. Na butale lo soko koma ta mumbwa koma. Soko koma ta nzete koma. Soko koma ta moto koma. Soko koma ta mbeli koma. Kotike la bango tante. Meilleure attaque, meilleure défense, c'est attaque. Cause la te va attaquer yo. Yo ne attaqué bango. Biso ne to attaqué bango. Tozo comme la bango tira ba porta ndaku na molimo. Tozo comme la bango ba porta ndaku na bango. Lelo bazo mona biso. Bango ba mesala kozo ba avion. Ba mesala ko pumbuka. Ba mesala ko loka. Ba mesala kozo ba avion na bango. Na bambandaka. Na bakasai, na balubumbashi, na baba Congo, na Bandundu, na Bruxelles, na Paris, na Canada, na Australie, na États-Unis, na Angleterre. Ba mesala kozo ba avion na bango. Po ba ko bundisa yo. Mais lelo biso tozo komela bango na ndako. Biso ne tozo telemela bango. Biso nde ho telemela bango. Langage za moko. Oluka kama kambo ko zwa. Lelo bazo zwa ya bango. Biliaki bango lelo bikoki. Lelo biso ne tozo attaquer bango. Tozo la tsa bango ne to biko attaquer. Bien-aimé comme la bango la porte ndako. Yo ne quitter la bango. Ba parachute nzambe ba kita. Ba ange ba kita. Na buta lelo armée na nzambe za déployer. Armée céleste kita. Lelo tozo bebisa. Lelo tozo bouleverser. Lelo tozo tambola. Mawezate. Ezala za mwana. Ezala za mokolo. Ezala za mobange. Lelo tozo komele na ndako. Oya zo détruire ba vie na biso. Oya linga bebisa bana na biso. Oya linga bebisa ministère na biso. Alinga bebisa ba commerce na biso. Alinga bebisa biso. Lelo tozo komela bango. Bien-aimé lelo yo zo koma. Ba mesala koya. Ba mesala kozo ba vieux koya koloka. Ba déranger yo mingi. Ba bebisela mabala. Ba komisa o divorcer. Ba kimisa mobali na yo. Bakimisa mwasi na yo. Bakimisa bana na ondako. Bakimisa mbongo na yo. Batambola likola réputation na yo. Basukola bilamba témoignage na yo. Basalira kombo na yo. Babwakela biloko na kolia soyi. Melelo bilieki bango bikoki. Tozo komela bango. Lelo ngana tozo kende. Omonika ande na oloba. Omonika ande na zo mata. Omonika ande na zo ganga. Makamo na oloba loba. Bakisa oya yo eleki makasi. Yo armé kota lelo. Yo bana kokota. Kokangata misote. Okomona bango. Yo zo kanga bango lelo. Lelo kozela bango te. Ko détruire aéroport na bango te. Ko détruire biloko na bango te. Le kitela bango na ndako. Mande se zwami. Molimo na nzambe apesi yo mandat. Onction na nzambe apesi yo mandat. Nguya na nzambe apesi yo mandat. Yo za na mandat na maboko. Yo za na mandat. Oza na mandat d'arrêt. Nzambe apesi yo mandat d'arrêt. Zamba besio mandat d'arrêt. Zamba besio mandat d'arrêt. Ozana mandat d'arrêt. Makila Yesu est un mandat d'arrêt. Makila Yesu est un mandat d'arrêt. Bien makila Yesu est un mandat d'arrêt. 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 Bisonne to kanga bango. Bisonne to ko kanga bango lelo. Léo jo Léo. Février va ko bouger te. Février to ko bango contre mur. Février to ko bebisa misana bango. Bisonde to ko attaquer bango. Na février ba ko lela. Na février ba ko sanza. Na février ba ko baluka mabele. Misale ko zwama. Mabale ko zonga malamu. Bana ba ko yokela biso lisusu. Bakasa ngwe komata. Ba ministère ko fumama. Février oyo biliaki bango bikoki. Février oyo bango ne bana pasi.
Toko attaquer nde bango. Toko zela soute. C'est maintenant ce n'est plus l'esprit d'attaque. Oh ezo tabana bango de tozo bengana. Mais tozo beta bango. Masasi ya molimo. Tozo bombarder bango. Na masasi ya molimo. Lelo banda ko ezala ko dévaster. Tozo dévaster. Tozo piller kana bango. Tozo détruire. Ezala baza bana maweza te toko beta bango lolenge ba beta kibana na biso toko frapper bango na épée na nzambe lolenge ba frappa ki biso. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi yo sutuka. Wow, na moloko zo comprendre ngate sutuka. Yo lero koza mituka minene. Okoza banda ko ebele na kisasa lero yo. Me babundisa yo. Babotola yo, batungisa yo. Bakota na mibali na yo. Bakota na bana na yo. Bakota na bakamarade na yo. Bakota na bakolaborateur na yo. Babebisa. Kotika bango lelo boite. Bazo betama. Lelo bazo betama. Lelo bango nde bazo betama. Bamelaka biso liboma na vie. Bamelaka biso pasi na vie. Baiko bebisa mabala na biso. Bakomisa bato bele ba veuve. Bakomisa bato bele ba veuve. Basepela banebele batikala bitika likolo na bango maweza te basi bikomba batikala ebele maweza te tozana mawa na bango te kora basakari ya barabara bosha tozana mawa na bango te tokobeta bango tina suka na février bakolapa bakoya lisusu te oeza mbala suka bakomata te tozotumba baéroport bapiste d'atterrissage ba piste de décollage lelo tozo tumba mawa kuteza te lelo bakozongisa lelo bakolela soki baza ba mama mingongo na bango kobima na buta lelo soki baza batate kobima biso tokoatake bango maweza te bien-aimé maweza te banda kosambela nzambe banda kosambela nzambe mema mana molimo bien-aimé banda kosambela zinda zamba bomoy kolo topamboli kombo na yo zambe tonetoli bon nzambe na yo mokonzi topesi yo merci tozo croire na yo nzambe tozo croire na nkembo na yo tozo croire na bon nzambe na yo tozo croire na boyengebeni na yo tozo croire na bosolo na yo tozo croire na oyo ozali tozo croire na yo père éternel zambe na nga pambolama zambe na nga detolama mosanto basanto monieto bandetolama zambe na nga mpenza nkei ngayo nazozindela champ de bataille nga nazozindela champ de bataille ngayo nazokota malemalembe naboyi bindo la Saul nakota na libanga ngayo nazokota nzambe ngayo nazokota nzambe ngayo nazokota nzambe nazozinda malembe ngayo nazozinda kolo nazozinda nakuta lelo nazinda nzambe nazinda février oyo ememelanga mapamboli février oyo ememelanga nkembo février oyo ememelanga bosui février oyo ememelanga kimia bato nyonso bayaka kobundisa ngai obayaka kokomande bajour na ngai bakomoni bajour na ngai basuka nzambe na ngai mois de février nakangeli bango baporte mois de février nablokele bango baporte mois de février nablokele bango bikuke bamesana kokota baporte bamesana kokota bafenêtre bakotaka soki babalukaka banyoka ndenge barampaka partout mon dieu mon roi soki bakoma na ndako na ngai na badra na ngai na bilamba na ngai na mbeto na ngai na basapato na ngai na bakaye ya bana na ngai na armoire na ngai na cuisine na ngai babima babakata lelo babima bakende lelo basimba bisaka bakende lelo bakende na bango lelo bakende na bango lelo bakende na kombo na Yesu lelo bakende na kombo na Yesu nazobengana nguya bokeseni nazobengana nguya milimo mabe na nkombo na Yesu o nyonso etelemelaka ngai o nyonso ebundisaka ngai o nyonso ekangelanga baporte o bato nyonso nkolo o batelemela bomoi na ngai o batelemela mwasi na ngai batelemela bana na ngai batelemela baninga na ngai batelemela famille na ngai batelemela belle famille na ngai lelo bapakata mbango maweza te bene mebondela maweza te mpona bango maweza te